se retrouver na cachot 6 jours na kati ya parquet. Kosumba une fois par jour. Ozomona, ce qui se compte en wetani na sali toilette ité. Yo ki amona 12h, yo ki amona 16h. On va na rebelle la mokonzi na sumba mokonzi edenga ko kita na bilamba. Rien. C'est-à-dire ngana bana ka soki mutu akufi makamne ko sila. Mais mutu akufi mais loka babinyo se futama, faut futama, batu ba yoka basani, ba mona. Ndenge zo loba. Et il y a Marie Kotala Yazaraki qui paka kokolo. Une école primaire bien coupée, ba kaye na chasse soukal. Ba fourmi pe mo bimeli okuno na nchiki. Ba landi soukali. Ngana otanga no na bandi succès pona ngai. O ya denia lobby. Eze ya solo. Kotala na ngambo ya Marie okomona pe ba PD, ba lesbien, ba toi genre nyonso. Et tant na koma ki kuna. Na santa ki pouvoir musunza bapesa ki ngai ngambo na ngambo bayoka na kate l'accès biso mwana za wapi c'est tout ya poto ya awiza ya awa yo moko moni mutu ambongo akangisinga na pete et puis a utiliser banani ba collègue na ngai bobenga ye bakanga ye mais ngana kati ya boloko na sala ki ba prière nyonso ba sala nzambe ba sala oye kataka ba chaîne oye fongolaka ba porte mengai porte tikala ko fonga mate ezaka bloqué na comprendre que batu bakaka bakangenga pe baza makasi na komi ko suba na kopal osubi na kopal okangi boucho che mupandi vraiment ozomona si na se retrouver na makala ndeko na ngai yoza na poto na moni yo pe na moni na couleur na poto ngana bimi penza salité originale. Mbote na batu nyonso bakozwa libaku ya kolanda biso partout dans le monde et sengwezaka ya koyeba ke boza branché devant la poste téléviseur na bino pona kolanda biso Amelco chez vous. Amelco chez vous eza concept auto sali pona bino to kobanda koyambela bino ba artiste comédien ba artiste musicien donc ba artiste confondi kobanda moko na lelo bo komala ba calendrier na bino chaque semaine et kobanda ko bongo ko ratete Amelco chez vous nde na likanisi ya ko pesa bino ba actualité ya ko mema bino likolo po ya ngonde biso vraiment mosala toyebi tozwa kilikanisi ya koyambela bino mwana mboka Pasteur Lité ya Kanda autrement appelé ya aimé waneza kombo ya kati soki moto abengi ebongo azaka vraiment na lolendo mingi po yebi ke moto wana ke kokundola na source na eza bongo mosala biso tozwa ya kokende kokundola lelo vraiment tokozwa libaku ya kozuyoka nini ekendaki nini ezongaki po yango vraiment ndezaki mutuna na banda ko na bino komelaki biso nazanga moko te moko na lelo na plateau nazana bandeko nanga nazana ba concert na ngai nazana Alea yo wa étoile nazana Kevin Le Bogard nazapena Magi Bokungu mwana mongo soki na bina pesa matondité na ba réalisateur eza lokwa Moussa lelo eza libungu Toulou. Un grand merci à les caméramans le plus élégant Gucci Sinda Papel comme Mobala Basimoko sans oublier Kae Babi maestro Ritu Atuma Kangi réalisation Babi Kaloso Pesige Motete Asil Karamabe akoya ko binsa biso ndambo akokata biso et ko ça vraiment malamuté kakande na ifsaki bino Amelco chez vous ezwaki libaku ya koyambela bino Pasteur Lité ya Kanda tozana na plateau nde nazo pesa jambote Pasteur Lité ya Kanda. Oui, mbote vraiment mbote na bino nyonso na libaku kitoko na mokolelo bo pesinga ndenge bolobi te Amelco chez vous vraiment ngai pe naza elongo na bino ya wenzambe tata pambola bino. Merci pour la considération, pour le respect, parce que na mboka oyo tozape na ba artiste ebele na sepeli makasi bo poninga ndeti moto ya yambo pour être na fongola likambo yango Amelco chez vous vraiment esaninga esengo makasi na comprendre ete nazana ba place ebele bato bazo considérer nga ngai moko na miye bakate o nga nazali tika ya wenzambe tata apambola bino apambola bandeko nyonso oyo bozotala biso partout dans le monde tolingi bino mingi ndenge bo soutenaka biso na tango pasi pe na tango bisengo ndenge bo soutenaka biso selo bozui to pe selo ndenge yo moko sepeli okanisela artiste
lelo naza awa na Amelco chez vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup Karandenge pasteur Lité Akanda uti kolobazana Amelco chez vous. Maintenant kolanda introduction ya pasteur Lité Akanda azali vraiment moto mingité na ebité soki moto yango azalaka wana ezateza po auta kingambo kuna to kobetela ngo c'était kala mingité pasteur Lité Akanda to ebaki o héritier mona mandlamu mona ya ndaku sibitement o memi biso na angle o ya Lité Akanda o lelo ezo memela yo makambu ebele motivation na yo eza nini ekumba yo comme Lité Akanda ya lelo. Merci beaucoup pour la question. Naza artiste bon. Na ma solo openza naza kapena moto te parce que soki na che moto makasi batu bakokumba mamingi na koseka mais bakozala penza plicité na kozwa pena idée parce que ba question ozo tout neza pena ya mozindo o meminga pena na mozindo. Né grandi na Kingasani ya Suka na botami pe na famille ndenge moto nyonso abotamaka na famille na ye na 2004 na se retrouvé na kati ya groupe Les Bons Samaritains grâce ya ndeko na ngai Kulutu grand frère elongi ya kala ya Chic Choc le Yenge parce que to bane ko vana na ye quartier moko. Et tanga moni ki nazana ba talent kati na nga nazana musala et senga ki eta lukilanga groupe moko ki ne kotika nga po ete na yekola lisu musala malamu parce que yena munoko na ye ayebisa ki nga lobi te biso Chic Choc le Yenge effectivement pende ti le Yenge peza kuna na kati alobi te funa memone isika o lokolo za pe mwana muke et ko sunga ba l'action musala malamu ndaki ne kotika nga na kati ya groupe Les Bons Samaritains nazo pesa Kulutu to pe papa na nga bambote mosala nzambe pasteur de la foi nde na koisa maki na maboko na ye tangu na komi na maboko na ye papa tuna kingalite akan atuna kingai aimer wana na zu kombo ya héritier famille atuni nga aimer biso awa toza ba chrétien yo sambela kan église nini ngape na lobi na za chrétien mais ne yo apostolique ya lobi te Néo apostolique eza bien mais pour na biso to ko sepela oya ko sambela na biso awa na KDC Les Bons Samaritains wana na 2004 et ko sala ete na lobi papa ko yaka nga na zana Kingasa na yaka na njili bwe quartier 13 na kokoka te po na zapena na makokita lobi te yo bisiko za kuna na Kingasa luka kaka mbonga transport ya koyela wana mutazolo balanga bongo pasteur de la foi abisinga yo luka kaka mbonga transport ya koyela ya kozongela nga na bana kopesa yo azalaki papa moko ya bolingo pona ngai soki ya lie nga na libo koyoka na ba télévision soka lobi alobaka dajo mingi alobi ke mwana na nga aimé Lité Akanda héritier famille yene muta yebinga malamu koleka bana na nga nyonso parce que nazwaki temps ya kotambola na papa tangu na komi na kati ya groupe Les Bons Samaritains balobi awa leki aza leki awa yaya aza yaya awa artiste azalaka na sexe ndenge zaka ba artiste na ba groupe musu balobaka artiste azalaka na sexe te mwasi azo changer bilamba esika ya mobali mobali azo changer bilamba esika ya mwasi kuna ezalaki mutu akomona tolo ya moninga te mutu akomona ata kokengela nzoto ya moninga mutu akomona yango te et totambusamaki na ba principe nyonso ya vie kasi lokola azalaki mwana mobali ye aza papa na banaye kokangama mingi na ye à partir ya kokangama mingi na pasteur de la foi papa na tango akala azalaki cameraman ndenge baninga bazo filmer biso awa siko esengaki mingi atambolaka na ngai soki toke ko filmer fete na tango akala azalaki cameraman azo filmer okomona mutu moko atelemi pembe na simbi lumière mutu wana bande ko simba lumière ezalaki ngai soki bozana ba photo akala boko ko bimisa ezalaki ngamu na bande ko simba lumière même bande ko filmer ba conseil ya ba nyoka longo zaiko à l'époque abande ko zala mingi na ngai et comment ki pe na tamoko comment ki pe cameraman na chaîne ya papa na biso la diluya molimo ne pe mana kimia na Mirador a travailler ka pe na Sentinelle na radio Sentinelle wana papa na ngai na kati ya théâtre ndengo zoyoka aimer nazalaki pe aimer c'est-à-dire aimer wana nakutaki ba yaya nakutaki ba leki ba mama to bane ko memela bango basaki tozaki pena na kati ya ambiance ya musala sauf que na kati ya groupe Les Bons Samaritains totikala ko mona pena bozuité que tozwa sponsor moko munene tozwa producteur moko ya munene totikala ki kozwa penza te mais na kati ya musala e bane ko leka nango kitoko yeko koma na tamoko papa lobi
na ko filmer les sous tenazo mona musala ko filmer bisika nazo kende respect zo zalate ne papa yaki ko kata makamba ko filmer nazo ki te ko tambola penza elongo na ye de 2004 à 2013 2013 papa aye ko sala pièce moko to ko sala ya Dieu m'a dit Dieu m'a montré c'est-à-dire na pièce wana nga na joua ki prophète moko ya kanda soki na pesi prophétie wana faut etika la bongo ndenge moninga bo na kati ya groupe le bon samaritain naza mukolo bato ebele naza mukolo ya ba mama Tina naza mukolo ya ba mama Agnès naza mukolo ya ba prince Mavuba naza mukolo ya ba pasteur Herbi ça dit ba ça ba leki na nganga na sali 6 ans 7 ans na kati ya groupe après bango ba yeko kota ça dit na kati ya groupe wana naza penza mwana mobali oyo penza ke tango bazotanga bana mibali ya ndako c'est que pasteur de la foi azotanga ngai dans sika héritier ya famille bimelaki oui héritier ya famille ko bimela wana parce que nga papa lingaki nga mingi pona kati ya groupe bato bane ko kima trop même évangéliste ko ça na Belgique na PC Mbote ezaki tamoko ko mona 6 mois amona na kalisusu te 2 mois mona na kate ngana zaka serena papa bakoko Patrice wana zo mona soki période ya koteka uniforme bandi o mona lisusu te na groupe pour mutu musoza ka sona zolo babo azo simba ba point ya azo simba ba vie ya bato lobby yo zaki héritier ya famille otamwana papa quand bien même babiloko onyoso oyo lobby nazo ningana ya siko place oyo inspiration pona komalité ya kanda oui kolanda déjà yo outi koloba awa bozwe ezala kité motivation etindaki yo obima libanda kaka na bolingo papa na yo abanda ekopesa yo eloko nini etindaki yo obima libanda nazo ya place wana yango nde vraiment toza na posa nango pona koma héritier famille to salaki pièce moko ya ba orphelin biso to tikalaki lokola na bozui c'est-à-dire na bazaki lokola nazo jouer héritier famille bozui na biso mbongo na biso kombo nange bandaki wana ezaki kombo e bandaki je crois 2008 2006 comme ça na yeko hérité comme un héritier ya famille départ na yo sikoyo départ na ngai ngana zate lokola mwana oyo akabola ki bozwina tata na ye ngana tikala ko kabola bozwina tata na ngai te tant tozo leka na théâtre to bandai ko leka na moi to bandai ki 12h to yeko koma 15h to yeko koma na pokwa ça dit pokwa wana ezalaki lokola penser na biso parce que théâtre na Congo na 45 chaînes ezali kaka fobo leka na pokwa so bozo leka na pokwa te même na bino moko bozo mona air wana ezaki toko te batu na misala batu bazana ba bar moya ko tala bino ezati tango to yeko leka to koma na pokwa nzamba yeko sala ngolu pasteur de la foi vision yeko ya fo atonga église fo banda musala na nzambe ya ye tant que yende responsable ayeko banda na 2015 non disons 2000 transition non, 14 non 2016 papa ayeko banda église nga déjà na 2015 si na banda ki déjà mambolité ya kanda siko tango na bani mambolité ya kanda pona travailler bien ça dit ngana pasteur de la foi to potana te to bebana te eloko moko te mais pona ngana comment ko se sentir pona déranger papa na ngai te po papa na nga déjà koyoka déjà ba mona ki ngana ba faire ezo déranger ko mona koyoka déjà ke ba mona ki ngai nazo senga faire to na kutana kina faire to na kutana kina fali to ba mona ki ngana pa kofi pa wera des fois pas papa ezo malokula na komi païen biso kuna ezaki soki bazo kuto mingi na babar ba place ba masanga fozala baba suspendre yo fozwa suspension ngai moko muto abengana ngai te na kata double bon samaritain na ba papa na ba mama bango so baza conscient ba yebi ngata nguna senti que lité ya kanda fona zala librement na zala pena libre na musala na ngai nde na kima ki na nganda kuna biso na kima ki ko kima na kabola ki bosuna papa te et puis zaki moment moko ba tout temps ba moninga na komo le kana ba TV ba tumsu ba ifsanga ba bi lité akande alongwe na faux moment momo père na komi na mbongo père na komi na mituka père na zo tonga
ozomona c'est-à-dire natalaki maloba ya batu te natalaki carrière na ngai na bane ko luka na vimbisa lisolo na ngai na vimbisa histoire na ngai na koma pe mutu na koma pe na kombo ndenge ya za lelo tout comme na leka pe ye ozomona nde yango wana eyaki kosala ete na tracé nzela na ngai et na koma pe lelo onazali Lité Yakanda. Merci beaucoup pasteur Lité Yakanda. Kolanda yo ndenge opesi explication na oza vraiment clair. Pourquoi pas otikala ki na lignée na yo wana ya héritier ndenge ozaki kozano moi malamu ye nango na lignée ya pasteur John. Donc source ya inspiration na ezaki pasteur John parce que tant yo ye na lignée oyo ezaki déjà na moto azopesa toli ya pete. Yo oye donc motivation na ezaki pasteur John. Non, motivation na ngai ezalaki pasteur John ite na PC bambote sikazali parce que ces derniers temps to lingite to sala musala na ranking parce que mutum so akomona ki azo so succès pour azar rankini azo sala trop na ranking to lingito sala musala kolaksa batu ke to na ba problème ite na batu nga naza artiste comédien nazo sala o eza comédie soki nazo mona binoté na kwa ko sala comédie te fona mona bino fona tambola na mokili fona mona banatala ba télévision na yoka na ba radio pour inspirer ngai natala ba famille présidentielle ndenge bazo vivre ndenge bazo voyager ndenge bazo lia ndenge bazo mela yango na des inspirations pour na biso ba comédien pour na biso ba artiste c'est-à-dire na beti li solo que pièce pona comme Lité Yakanda ezana pièce moko papa nanga de la foi on a salaka à partir de pièce wana diema montrer ça que ce que boy prophétie nanga na papa liyo nde na zwaki kaka tango pièce wana sili na bimeli kaka na makanisi wana nde batu musu ba komeka benga pasteur bi papola batu musu bazoloba pasteur moko auté na kanda ye pena na ndenge moko ali sekite et ningi seki même mokili même ba diaspora ba comme komi tuna me mboka ngo Congo ba pasteur ya bo lisusu surtout que na bane ko lata pena col pastoral nazo décorer pena kitoko nde yango ne bane ko sala bon à partir ya wana ninga na se retrouver Lité ya pasteur Lité Yakanda c'est Lité Yakanda outil pas pasteur de la foi ko outa pas pasteur de la foi nde bimisinga Lité Yakanda et coïncider que toli a PTP aza sur le terrain nde batu bakanisa lokola ndeti na landa ye mais na landa te soko tali même eteli na ngai na eteli na ye eza deux choses différentes ngana yaka nazote ya poser nazoloba ba réalité na ba actualité nazotelemela parce que ngai vi na nga mobimba ya comédie na nga soko tali beza ko telemela to ko lobela les anti-valeurs. Merci na telemela ka mingi babaka mu mingi ya mabe pasteur John azape na ba masese na ye na façon na ya kotela nga pe na façon na nga kotela mais lokwa bino bomona ga kombo po ye peza yaza Johnny Toli ya pete nga naza pasteur Lité Yakanda sikoyo tellement Lité Yakanda comment ko peser mingi ba tout ce ko ba comment ko benga ye Lité ya pete. C'est-à-dire na ba titre na bino nde bobongisa bien c'est-à-dire bo comment ko tricher ngai bo comment ko tricher ngo lebo tia pasteur Johnny Toli ya pete bino bo comment ko tia pasteur Johnny Lité ya pete nzoka ya za Toli ya pete ngande na Lité ya mukolo Lité ya nde yeyo pona ba éclaircissement kande na lobaki na zanga mongote na plateau na za ba concert na nga déjà le ayowa tozana dadi awati dadi oui maman. Bonjour encore. Bonjour ma sœur Léa. Dis-moi nous que. Oui. Dio wana. Moi compétition wana. Dis-moi il se que adversaire oui ça que boza. Tout arabine. Là tu vas arabine. Bon. Mokilinde mute komisango adversaire. Mais pas nangai nazo kokwa pena ko komisango te parce que nga naza artiste comédien na lokoti succès te gende balbaka chance loko pamba ozomona parcours bango baza bato peut-être ça un artiste te a se retrouver na bisimo boatei bato ba filmer et panzani azui succès mais biso za bato yo na vision na ngai na 2004 tant na bandi na groupe le bon samatema kanis na nga un jour naza na combo c'est-à-dire na nyokwa mi pona za na succès ozolanda et puis ko nyokwa ma ya succès wana za na dépense na kati bo futa cameraman bo futa monteur
mbongo chaîne place boko leka ezalaki na dépense ya makasi mama koya boye na kati ya bis oteyi ba filmer na téléphone etamboli mokili mobimba pe ba journaliste bakomi koluka yo eza facile te disons eza facile nzamba sali ngolu biso to kembi ozomona ba tournage ko kende ba kisensu bo silisi na kisensu fo bokata ma ya njil et puis na air nini bozo kata ma ya njil na boîte 21h 22h bo uti tournage na monga fula transport ezate embouteillage bolongwe monga fula makolo ti rond point eza facilité biso tozwi ba succès oyo nzambe nde mutu alobi ke bano fo ba mériter succès bano fo ba mériter ko yebana poko yebana nde yango kozala porte ya malamu pona bango namoni déjà dadi abandi ko mata naza déjà musika ozomona te ndika moyete bangango dadi amati dadi expliquer na okyo bien ninga lo baboi o bete biso le parcours no awati na pièce où ça là que vous avez qui prophète de manière qu'on doit comment on était à Cannes et tout après biso yo okima depuis okima écoutant déjà na papa na yo de la foi okenda déjà qu'on s'excuser pas okima yo longo to okima pendo abima la fenêtre okima oui okongela papa na yo de la foi pour qu'on s'excuser pour que le bakaza pasteur mais na motema yi marapeta msufa perda yo na to bande ko simba pe a raisonné ko bande ko simba nzete lié ko simba perche alors perche voilà a raisonné que ozaki pembe ne tango na posa no ozali susute surtout ko ambia kapa ba te belé na ndenge ya groupe wana est-ce que zongela yé pour que ko s'excuse au moins. Merci beaucoup ma sœur Léa nzambe tata pambola yo omoni soko moni mutu azokima mbangu kowelela kozala nanu presa kotiela ye qualité tika ya silisa nanu mbangu na ye wana ndenge azokima toyeba mbangu wana ekobimisa nini na kati ya séparation même ata na ye pa na yo to bande ko sala musala moko na bima sérieux tikala ngana kende oui c'est bien pour ye to salango officiellement mais na mitema na affection wana c'est-à-dire bokabwani ezala ka pasi même ata na yaki na solo li na ye pona moment na pera koma ki na affection na nga makasi ata ngaki alobake ça va moi na ngai problème ezate kende tracer nzela na yo et que ça les gars passe même ngai petangu na kabwana kana pasteur de la foi na sepela nango ata mukieti mais le quoi nazala ki convaincu et senga kana kende et senga na kende parce que tout le monde na kango nataki pe na bobangi ah nzambe simba est-ce que ko simba to ko simba te tant tozokola ndeka na zabuye na famille na monaki ba konga na koli mingi na lupanga famille namoni ba grand frère ba ko futela te ko bima ngana ki ofutela ndako tangu na kene ko futela ndako na cheki ba discipline na makasi na bande ko banga na biso kana zu problème ba ya ba lobo moni bino ba leki trop pressé na arpe zandengwana soki na bela ki liboma batu baninga ba loba trop pressé soki pe na kufa ki batu baninga ba loba trop pressé nazo ya pona expliquer yo bien et ça là papa nanga pasi et ça là nga pe pasi yo mona mutu azoluka kabona na mutu mais yemuka kenda ake sukolela ake kolela nga moko na lela pasi nanga na bi pourquoi na kabwana na papa oyo mais lokola nazalaki sir na nzela nanga na talaki batu te na talaki pe mbongo papa te na talaki pe mituka te na talaki pe église te na talaki pe bandimi ya CFCT so na talaki papa nanga bimina moto église batebele bo mbala moko o me o ba ser na biso na tika bango bo epona ni fona zala na bango na nyoso wana toza ba tout temps toujours tambola conscience pe maye les akati na biso tant na mona ki na sali parcours na ngai esimbi nzambe tata chelo boko esenga ki nazala reconnaissant na mutu oyo anyokwa miponga nazala o nazalelo ngai ninga nazaboye na bane ko zela elamba pasteur de la foi pesa ngana lata
pasteur de la foi ningozo mona ye on a première veste on a lata na vie ndenge za ko moni mobala lati veste muta lati sanga première veste na na vie pasteur de la foi vraiment première chemise on a bandela musala o akilité ya kanda ye muta pesa ngai premier ça dit na banede ya ko tambola na bénédiction papa na ngai mais nazaki na problème ya ko zala na ye motema mabete na motema soki nazaki motema mabe na kati na ngai envers ye mais lelo naza pe on azate netango na moni mikoleleke belé de 2016 à 2021 pas même 3 mois na ebité soko talaki na ba télévision na lobaki té papa na ngai pe tango to kabwanaki ayokaki pe passe papa na ngai lelo soka zu problème nazo mona mwana te wa ko telema à côté la ye ndenge dernièrement awa na njili baningaki ba sambwisela nga pasteur de la foi balobi asa na kisi balobi ba provoquer les même likambo pasteur de la foi akufi ba actualité panzani ngai mutu na yaki na télévision na yeko recadrer bango na bi fefe bo sala attention boyebi souffrance nini te pasteur de la foi moni na vie na ye po azala o azal lelo asimbiki cité akota penda kwa na yaki penda parce que bato bone ko zelanga balobi mutu akoya na vexo bien ezalité ya kanda hérité famille na yaki na vection na claircir bango nde na talaki na lobi te pasteur de la foi ozo mériter ba honneur et nous vivons de tolobaka hein tolobaka bongo to linga na tango tozana bon moyi sikoyo nazela tanga kokufa na lakisa bolingo nazela tango papa na nga kokufa na lakisa na zamona malamu ndeto ute ko sala na ye réconciliation officielle. Merci beaucoup papa na nga abimisi nga officiellement to lakisi pe public nyonso na ya ye na ya ngai na o izaka ya biso mibale kala ke tozata na problème mon côté c'est-à-dire ndengo moni nga boye nazana nga libre ya kokene pas papa na ngai papa na nga pas libre ya koyepa na ngai. Merci beaucoup. C'est-à-dire eza komi eloko yo na koloba pe na ba artiste comédien pe nyonso obo kabwana na papa na bino bokeno luka ping pong bo s'excuser bokeno luka président sobe bo s'excuser bokeno luka bokena tana tombe ya sans souci bokeno ko s'excuser ozomona parce que ça na bane belé na makambo théâtre ba bima bien té tozé belé to bima bien té fier lelo yo beti tolo oui oyo uti ko bongisa oh merci to bongisa na ba boti na biso merci beaucoup magi beaucoup ngoza en parole voilà merci beaucoup pasteur Akanda nalando ma bokebi eza benza parmi artistes oyo ba bandi vraiment kala na monde artistique oyo mais pasteur Akanda ojouaka bien style na yo vraiment ça va nous pas ciblé non mais tout le monde a apparition na yo na nzonding te pourquoi ils ala kanini de ça que non pasteur Akanda amona na banzonding te est-ce que bato ba ça banzonding bozarana bango problème ou bien yo mokam to linga te que non osaka plus na banzonding. Merci beaucoup ma sœur nzambe tata pambola pour la question nzonding eza bien photo sala nzonding mais nga nzondingi eswesanga mutu epesanga kanda na silika makasi na vie na ngai nalingaka banzondingere me nzondingi nalingaka yango te ngai ekomaki na époque moko namonaki nzondingi ebandeki kokende bien mais nzondingi ekobeba nzondingi ebebaki ndenge nini nzondingi ekomi ya balider leader ya groupe oyo leader ya groupe oyo c'est-à-dire bangonde ba jouer kitoko bangonde ba kolo nzondingi bana penza bazaki susu na ba valente ndeti ngai bambale pele na accompagner pasteur de la foi na nzondingi pour na zaki moto na bande ko memele ba biloko ozo comprendre en réalité na zaki lokola porteur ya pasteur ozo mona ko sekate mama ngalo baka bon so ba le porteur eza mutu mabe o memeli papa no téléphone so vraiment en tout cas vraiment pourquoi na lobi bongo maman il ko musuto so ngo ba black té oui ngana zalaki pasteur de la foi kwa teya fonga na kene ma podium na pusu est-ce que kilo podium yango kasi te parce que pourquoi ngana bi porteur yo mo nyanga mabila fonga na kene mama nengo moninga be ko sala ma sécurité moi makambo na loba clairement oui na linga soko moninga na papa na de la foi zala musika pour pousser na pemeni te
pona ko tomboka d'une manière non na tomboka bongo ti parce que moni papa na nga ozo monza ki poya teya fonga na ke no mema tala mama faut qu'on raisonne ka souk c'est très important fonga na ke no mema d'instrument na pousse na mutuka te mais le lota mona mona ka mutuka moke memi d'instrument ba komi de la foi et ça la qui toko makasi na bi ah nzamba za nzambe biloko na bane koma na pousse le koma na mutuka papa na kacho malobate ndenge lobi bane komema ba instrument na pousse ezalaki po kende kotika on na église na bino o bozalaka to église nyonso toluwe yango papa kotela po ya église to ya place moko ya en plein air na mimi na ye nango na sens ya bongo ozolanda kitoko makasi kobongisa na papa c'est-à-dire nzonzingi ntango ekomaki siko na baniveau wana nga na bande kokende otika papa na ngani nakuti koloba nakomemele baveste namemele bilama nake kotika ye azotourne na banzonzingi ya major bisalidi napesi kulutu bambote bisika bizu amiye c'est-à-dire nzonzingi c'est bien mais nzonzingi est limité artiste ete succès ya mutu onga na comprenant eza kaka na nzonzingi te eza na bato ebele basali nzonzingi te lelo baza na bakombo ya minene lokola biso lete ya kanda c'est-à-dire ngai babenganga na nzonzingi te nazwa mpe chance ya nzonzingi te bakolo nzonzingi na ndenge babandelaki nzonzingi na ndenge nzonzingi esila succès na ndenge ezala lisu na impact te moye batianga na rein ya bato nzonzingi eza te nga naza humoriste international pasteur lite ya kanda mais eza nango mpe mabe te soki obengisi ngai nakoya mais kobengisa nde ekomi kobangisa ngai ozomona kobengisa nde ezobangisa ngai komedi abenga ngai abengi nga na telefone alempi ngai asololi na ngai bi alobi yaka mutu awuti poto aye azo na mbongo fois peso natali o muninga na nga comédien na koma bwe na ba comédien nyonso babenga nga bazate basani bakanyi ngai ozomona bakanga nga bongo ngati na se retrouver na boloko eza clique ya groupe mobimba ya président moko songolo ya mboka oyo ya théâtre ya musala na ngai c'est triste alors c'est-à-dire eza pena bongo ba collègue na ngai donc voilà donc nde balobaki na monde artistique bolingo ezalaka te ezalaka vraiment réel non nayebi te soit ekozala soit mpe ekozala te kotala yo lokola obi oniati point na ya président toprofite mpe totuna motuna komona yo na kati ya likambo ozalaki nango bandeko na yo bacomédien bazalaki motive te kaka bajournaliste yo lecture nini okoki kosala mpona likambo wana mpe lisusu su question nango ezali boye bacomédien balandaki yo te mpo yo nde oboyaka kosangana na bango to oza ata adere na plateforme moko. Merci beaucoup. Ils ont un comédien au balanda kingai, mais bazalaki mukie par rapport à bako batikalaki. OK. Les petits frères n'ont décor, c'est un artiste balanda kingai. OK. Azalaki nanga tout le temps na kati ya kasho, azoya ko consoler nga décor nzamba pa molo bisika bizwami yo. Et nazalaki accompagner les sousuna kulutu na ngai oxygène. OK. Yazali secrétaire NTPC. Il y a un TPC parce que nous avons moko na kati ANTPC na kati na dira kuna tant que artiste comédien indépendant artiste comédien humoriste pour nga na équipe télé to baka groupe théâtre nga na za na moko na bureau na ngai OK ni na sakira kuna batindaki ye ayaki ko sunga ngai bon na nyonso to lo baboye likambo na vie ngai tango na baneko kola na baneko lobaki ngai tina kokufa na kota boloko te okoti grand frère moko ayebisi nga lobileki na nga koloba boye to moni ngape na baneko loba ndenge ezoloba nzela ko na baneko leka ba baneko kanga ba miyibi ngai pe bachenga na liste ya miyibi bakanga nga na kota boloko c'est-à-dire boloko nga na koti ezate ke boloko moko na kanaki yango
eza te ke na souhaitaki nakota boloko naza artiste lokola yo nakoyebana te ntango omoni artiste azwi yango ozomona c'est-à-dire oninga komona bango tala baartiste oninga komona bango mokolo nga nakufi baye kotonda baye komela masanga bazobimisa mai ya misu lokola bato malamu moma yango naza na bomoi namoni artiste namonaka baartiste na parke namonaki lo moto te c'est-à-dire kaka ndenge boyaki te ntango bakangenga mokolo okufa mpe boya te na somo na bino te biso tokozala wana po tozalaki déjà boya na sens ozomona video kotikala mboka oyo balingi mutu akufa baya kodenda baya kolakisa biso baza basi ya pembe baya na bilamba baya kolobela baassociation ozomona c'est-à-dire naza na bomoi lakisangaki oza yaya na ngai ya mosala lakisangaki oza papa na ngai ces derniers temps comme on peut s'appeler raison oui personnel na comprendre pendant que oui ba pululu ti ba kota na mabele ba souffra ki makasi na comportement où ça s'est passé nous sommes artiste azobela artiste ça na boloko batu bazoya te pourquoi vous voyez kotonda na so muta kufi vous voyez kotonda po lukani c'est que ce que vous voyez belé bongo ndeko la musangai il y a un sens à ta mon côté nzambe tata pamula bango ekomela kinga na matoi eza na baartiste oyo nayokaki balobi apusa akota okangai non kozala jaloux te na succès moninga parce que ntango tosala comédie ekendaka na baforme ebele oyo tozomona yango eza koinspire biso yango ezopermettre tosala comédie nga na comédie na ntango ya kombo ya kabila na ntango ya bakombo ya famille ya kabila bazowe ozomona batikaka nga batiaka nga à l'aise babi te c'est un artiste à s'inspirer na kombo na biso fois ça la comédie na ye ozomona à s'inspirer na swahili à s'inspirer na kikongo na chiluba quatre langues nationales ah non bakombo na biso ebimi na balango ya zobimisa problème eza totika ye c'est-à-dire namonaki bolingo ya bacomédien te ozomona même ata bagroupe oto wuti bonzambe pe lekate naza quand même ndeko na bino donc bakangi artiste faut botelema papa patinda mutu te papa yaki selon na masolo babaki akotaki te baboyaki akota pourquoi na oyeba ndenge nga na kati ya boloko naye kobima naye koyeba ntango bimi okutana bandi komata makambo na ye voilà telefoni maintenant nous tokutani te c'est-à-dire eloko na kosenga tolakisa mutu bolingo baya théâtre bapapa théâtre bato bamimonaka ndeti bango nde bakolo théâtre po nde tovandi boza na bato mosusu soki avandi aolobake biso nde bakolo théâtre moto akosa yo te toza na baassociation ebele ya makambo ya théâtre na baassociation mosusu otali penake te biso nde bakolo théâtre biso nde toenseigné théâtre biso nde tomemi théâtre ya likolo oui c'est bien omemi théâtre ya likolo mama nde toza boye tomemanaka mpe na mitema makambo ya famille na yo baproblème na yo na yaka te mais soki na yoki titre oyo oza nango na titre onga na nango to a titre moko so ozwi problème na kotele. Merci beaucoup. Voilà, bonjour Pasteur Lité Akanda. Bonjour Kevin les Bogards. Vraiment, frappe n'allait, frappe n'arrête tout. Moutakala Nankolo. C'est le Pasteur Lité Akanda. Encore une fois, bonjour. Je crois que j'ai une question. Et ça, n'a bien une question et curiosité. Je crois que Kangio et plutôt tu as Bakangakio et maintenant là on a libéré et ça c'est un peu nabiso presse parce que tu accompagné que plus biso to check ba photo je suis Lité Akanda tu accompagné que vraiment na moté manabiso mobimba. Vraiment. Mais il y a une question et ça la religion moko au touchara bango, je sais pas ce que vous aurez tant que s'excuser. Aux un voyage moko sara na Dubaï. Au salara vidéo moko au lobby kimbangu soka lobaka moyindo akokoma mundele mondela akokoma moyindo bakosaka biso par rapport à ndenge bandeko apprécier ville ozalaka et touchaka bandeko ya religion wana et balobaka moi mingi je crois ba commentaire na kotaka na ba blog to kotaka wana ndeko kotaka moi mingi et tant bakangi yo bandeko ya religion wana pe ba se manifester ki moi trop balobi ba beza frappe ya kimbangu. Je crois na on n'a identifier religion côté maintenant on check imbango ozo comprendre yo moko. Tant yo mo lelo kangami et surtout que oza pena bezo ko zasuna kati ya ba polémique na cercle wana polémique té.
est-ce que vous avez le temps il y a s'excuser auprès de bandeko wana les akawana tant ça la déclaration wana? Merci beaucoup de soki lelo kombo ya papa Simon Kimbangu eza na impact makasi d'abord eza pour na biso bana mboka ba congolais parce que to yamba penza message na ye to pe prophétie na ye na motema mobimba ndenge to memaka yango pe na ba mboka mususu ya bapaya bayeba ete biso na mboka na biso toza na prophète moko oya telemaka na tango wana pe lelo komo na etikala histoire na ba vie na biso, c'est-à-dire tango tout ça la comédie, il y a des choses où tu as comme ça pour nous rappeler bateau. Au moins en mboka na biso so ke na ba classe où tout tangaka. On peut remarquer tout tangaka mingi qui a découvert comment on a benga nani Diego Cao. OK. Diego Cao. Bolimbisanga mwa muke po makambo ezibele na mutu ya mwana bizana. Omona Diego Cao aozwa place koleka papa Simon Kimbangu. Donc Diego Cao akozwa place te koleka papa Simon Kimbangu. C'est-à-dire ezana biloko musutu ya ko bimisa na ba télévision ko la rappel. Yoko ko zo mona sens contraire mais ngana yebi pourquoi na obimisango. Na obimisango na sens opposé au retour et na pesa bango réponse. Réponse tango za kinini kombo papa et ne bana ko kita. To telemisa kombo papa et kota na ba école et kota na ba place belé na ba plateforme belé ba ye ndeko na ngai soko ke na catholique na ba to belé mais bano bazana catholique bazo ya ba yebi histoire na passe monde. Mais en la église catholique ezali oyena protestant oyena église de réveil, c'est-à-dire ba minimiser ka kombo ba beta ka mo penza bien ti yango moni message wana bimaki na cadre ya koyebisa batu ke oya ninga silika ko silikate na lingi o silika kombo wana ekota na école na lingi o marché pour kombo wana ekota ba place to wana ngo posa mwana azokola na histoire wana mais que no tuna mwana za na 3e première 4e première ayebi liselo Diego Cao. Diego Cao yo yebi Diego Cao a résisté na pays ni asa congolais ozomona. C'est-à-dire bandeko o bazwa ki ngona ninga mabe sincèrement na zoloba bolimbisa ngai o pe bazwa ki ngona ninga bien na ninga ya ko réveiller batu na ninga ko lamusa batu eza na mo mabete ozomona. C'est-à-dire côté wana toyaka penate na ba télévision pona ko pesa batu pasi mais biso to zabata ko loba munoko na biso ninge zoloba tout moment. C'est clair Bible zoloba ngo donc we loba mingi ya musumuka du fait que to loba mingi to kozanga ba erreur te to ya ko bongisa kana ndira ko loba. Merci beaucoup pasteur Lité. Voilà, pasteur Lité akana une question lelo plus bien que o loba maram na ba délire na yeke na bandenge mo ya be bandeko ba appréciaka mais plus ezapé na bandeko mo côté musical o ba identifier côté moko boy. Il faut que moi clair côté Fally Ipupa comme Warriors Batnos Toyebi type marambo ba arrestation comme qui parce que ou assistant qui na concert à Fally Ipupa déjà envoyé ton arrestation biso to monaka côté aucun piano tu vois bien besoin de côté cercle polémique était ken piano côté le ba bureau ya Fally nani atanga ba komo ya batu mutu x mutu y et là on ça fallait ko sanza to moni manique de John o passe à la violence à longue place au azala qui on est ko komisa Fally lelo yo to ko il faut to me ko éclaircir biso ozakaka pembeni ya Fally arrestation na ndenge salamaki et salamaki parce que Fally déjà na bubuli on est baza proche et salamaki parce que bandeko wana ya bureau bakotaki na se ya dossier na yo pour que ba appuyer ndeko wana kangisa kio akangisa yo ka kozala wana to ezalaki na lisolo muso ezalaki wana. Merci de Kevin na répondre en mukuse. OK. C'est-à-dire ezaboyi ngai na komalité ya kanda pona falité. OK. Fally Ipupa pe ye mutapesa nga goûter ya kozalité ya kanda. Nazala déjà artiste lité ya kanda. C'est-à-dire eza na musicien mo côté na mboka na biso to sana ba contrat na ye. OK. Ezalaka goût ya mutu. Eza opinion ya mutu. Mutu asepela lobela yo eza goût na ye.
mutu asepeli akumisaka yo ezaguna ye. C'est-à-dire na kati ya kolobela mutu wana soka yeko kuto na karo na ye. Akope soka ba respect o ebongi na yo par rapport nenga yo kaka retour na matoi na ye ndenge o défendaka ye. C'est-à-dire naza libre. Naza libre ya kozala ba place de nazali. Naza libre pe ya kolobela ba musicien nyonso ya mboka. Naza libre pour na lobela ka bango déjà. Mais par rapport ya fali ndenge kendela ebima lokwa ndeti o penza mutu ya fali non. Na lala na ndaka fali te. Na lia na ndaka fali te. Fali azaka pa na ye nga pe nazaka pa na ngai. Tokutanaka na nzela media. Neti nga na bino tokutani lelo. Hein? Mais kokutana na biso zalaka yo otala nga pe na otala yo. Ndenge tokutana na bango. C'est-à-dire na ba orchestre wana ezala le maniqué ninga kebongo. Aza libre. Po ba yo kana salaire te. Ozo comprendre ti maniqué pa bana ko lobela fali mutu pa ya na makaste lobela fali. Ye moko guna ye posa na ya sepelité. Po na nga na moni artiste na lobelaka ye. C'est-à-dire tant yo lobela oza ko s'attendre na quelque chose moko ba ko peso so ba précieté. Place ko ina mutu yango wana. C'est-à-dire nga na yaka na ngai te pa fali po ba tshela nga salaire so ndenité. Merci beaucoup. Bandeko bozo la entretien na biso zo kende vraiment kitoko. Naza sûr que ba question nous se poser qui bozo zo ba réponse nango. Bon mon déjà pasteur elle était à Kanda mais qui un peu ko recadrer que azana pasteur ou orienté mais a choix na e apporter qui akumisa fali pe ndenge akoki kokumisa ba père vefere akoki kokumisa munyo so alingi en tout cas bon noter yango déjà pour ba question yango yaki mwa mingi. Lokola amelko chez vous et kenda ka musika pe mbela to pesa ki déjà tambola ki to so pe mwa mboka. Salut bana monde entier, salut ba membre noso ya Amelco Presse yabino T10 Tosolia depuis Paris ba membre noso ya Amelco Presse, merci na bino noso, merci pena président Richi Watuna mon pote de tout le temps, donc depuis Paris T10 Tosolia, depuis Paris Elenga Congo TV, Team TV. Question nanga bosoza boy na tuna bonjour d'abord. L'été à Kanda, projet d'avenir na yo, projet d'avenir na uzarani pour ça les awo suka na comédie, suka na façade au salaire déjà des questions mi balé ezali tant aux alana na moi sinon au tshobala na PC ba citation place azali ba yere mariage na bino allo baranini tant amona on a TV na comédie au salaka réaction moi sinon so zone ndako abete la gonini bien beta kakara apesa ko explication nini aipsa ko nini osagi bien osagi mabe apesa ko conseil pe deuxième question nga troisième eza ko peso ka juste conseil na moni oza mutu olingi ko senga ba pardon to ango senga pardon to atali ka muso na réseau senga pardon ndeko nga to mibali osenga senga trop à pardon te même pardon so senga ngoto so du so le kambo pour salité ozo comprendre et qui dit ça mutu et comme ça mutu faible mutu nyo surtout so moni amona ka lo ko sango sa le kambo lo bio yo senga pardon munyo so senga pardon te pardon qui tabat to pèse par exemple la ministre belé va senga pardon le bazar souter pardon penda eza nango pardon eza nango pouvoir mo libéraka mais pardon va pèse sango mutu nyo surtout te pardon zo mérité mutu nango o azana pour ça pardon commeelaé osa ki kamoko oza reconnaissant conscience nezo reprocher que osa ki mabe ndeko osenga pardon na batu mususu o ba otu sa mabe mais yo leki na TV 5 ba pardon nesi ba biso ba poto mambo lekela ki ona na ndeko na biso mususu na concert fallait o senga pardon te par rapport à quoi na ba pauvreté na biso na piaka na biso vanda na pardon na ko pesa te pardon ko pesa mtu pardon mtu to saloma be musenge su pardon sengela eka mawanza meneza liko na nzambe na s'occuper na ye nga conseil na ko pesa ngo ka merci te akanda to nga omingi de part de T10 Tosolia de Panama Elenga Congo TV merci. Merci na régie pour l'élément beaucoup balancer pasteur Lité Akanda outi kolanda mwana mboka T10 depuis France ma question nae ko répondre.
Merci beaucoup. Moi na mboka T10 na sepeli vraiment makasi nzambe tata pambola yo. Naza vraiment suivi makasi soko moni T10 à lobi boye parce que alandaka ngai ngape na landaka ye. Na ko zanga te liloba parce que na moni atuni question pe apesi conseil. Biso to lobaka boye conseil ba pesi la ngo réponse té. Mais le quoi tu na télévision, ils na batu musu ba ko luka ba ye ba pe idée. Il y a artiste na biso lité akanda to kozanga te koloba. Vraiment projet d'avenir naza quand même mutu, naza na ba projet belé. Mais loko ezo zanga na kati ya ba projet wana eza makoki parce que Bible ezo loba l'argent répond à tout. Na koko ya tene exposé ba projet na nganyos na télévision parce que eza na mutu te o ya bisinga ke loba ba projet wana na télévision biso za na financement to ko pesa yo o sala selo ba projet wana. Mais ndenge to vivaka na mokili soko moni muninga za na pasi to eba ko sunga ba eba na pasi ndenge to zoka biloko to benya melko bo accompagner biso na felina na musala o tozo zwa to pesa lokola action de grâce na biso pour nzambe a continuer ko bénir biso pe ko bomba biso na misala o tozo sala vraiment de konanga T10 on a ko répondre na première question yango wana na deuxième question kozala na mwasi ndaku moko eza facilité c'est-à-dire tango za na mwasi na ndaku eza bisika ya guerre d'esprit te eza bisika oyo dialogue nde mutezo régner kati na biso na nyonso toko sala. Madame nangai na tangu wana yazalaki étudiante na niveau ya campus nga nazalaki comédien na ebisaki na bi mama yo zui chance ozui ngolu tanga ba classe na yo ngai pe nazo continuer musala na ngai ya kosekisa batu musala na nga ya comédie moko na moko atikelaki muninga temps asali musala na ye kasi na musala to salaka azape na baninga o babengaka ye yebisa papa boye teya papa boye aza mutu azanga te kote ya ngai pe azana pona ko accompagner ngai na ba projet o eza liboso na biso ndenge to lobaka ba projet d'avenir akozanga te na PCP madame nanga bambote bisika bizwami ye mwasi moko ya mutema munene ona preparaka ye kitoko na biso moni musala tozo sala ezana makambo ebele musala tozo sala ezana ba poison musala tozo sala biso na biso to linganité zala mutema munene tongo moko mona soki etani na bisi a madame ngana beti tout soka tuninga papa oke wapinga bite na kiko tala ba prière ba cercueil et mati to ekiti kwa yebaka un jour mobile nanga kokufa yango azolandela pe babiloko oyo lobi ekobakotia na kati ozo tala mama biloko mususu na ide nini na ide mabete na ide ya koyeba kaka mama un jour peut-être na kokufa ndenge na moni baninga na ngo ba comédien peut-être pona kosombela nga pe cercle kozala pasi to kendaka to talaka pona moni bakanyi ngai ba comédien ba monanité muto amonani eza kaka belle vie ozomona na koko lukate na souffrir bato yango tala kaka na bomo iba monanité c'est que tango na kufa ba komona na te madame tika to yebalaka ba prix na o bazo pesa biso to bomba ka mukie faut soko moni bango ba tie moi retard bazo ya te ko zela bango te le bac asalaki musala munene na mboka na moni mboka ezo reconnaître te pour alobaka ngo déjà lokola ye moko azalaki censé à tout moment fois ebisanga papa ponga na banako bise mama midelo ya pembe ba cercle bimeza kitoko na sepe na mote mama bo banga ka bo pona tu ko tout na prix à lipa non mama na kenda ka pe ko tala ba yega na cercle en plus terrain moko ko stressé mama oyebi tangu okena ko soma biloko ya kolia faut préparer pesika okene ko tika ngo vraiment ozomona pourquoi yo lingi o préparer toilette mais si ka bako tia yo préparer ngote nyonso ezana kati ya projet d'avenir photo yeba ka yango nde question de kwa tunaki sikoyo nde kwa lobby nazaki na raison mais na sengi lisuba pardon c'est ça T10 ozana poto oyebi mibe kwa poto awa mutu alekio na mbongo alekio na valeur talaka na niveau na ngai artiste reconnu ya mboka pasteur lité ya kanda bakanyinga lokola enlèvement bakanyinga lokola bazo piéger ngai ese ngana mboko elongi na ngai ezana place eko kima okima te
c'est-à-dire ne naza boye nga moko naza conscient que mboko ezo reconnaître nga te ezo pesa nga valeur te ezo respecter nga te mibeko ya mboko e respecter nga ite oui maman est-ce que biloko wana bango bakoye bango na se retrouver na cachot 6 jours na kati ya parquet kosumba une fois par jour ozomona soki siko tongo etani na sali toilette te yo yoki yango na 12h oyoki yango na 16h okobana kobelela mokonzi na sumba mokonzi edenga ekokita na bilamba rien c'est-à-dire qu'il était akanga na ngai emonana te valeur emonana te même ina posa kotika musala ngo c'est-à-dire même maman bato bakanisa te ke soki natikaki musala oyo baninge balobaki o kasho moto ekimisinga musala te naningaki natika yango kaka ndenge kaka mboka na ngai ezo reconnaître ngai te nazomona lokola naza étranger mama kosalama seki te musala biso toosala ya koluka inspiration ya kosekisa basi ya kosekisa bana boke misala otiki mwasi na yo na mwana bebe nga fona lukaka eloko nini na kosala mpona sekisa ye na ye na interprete ya mukongo na ye na interprete ya muswahili nakomi kosuba na kopal osubi na kopal okangi busho tie mopanzi ozomona ntina se retrouve na makala ndeko na ngai yo za na poto na moni yo pe na moni na couleur ya poto nga na bimi penza salite liboso na yo te dizi na moni yo bimi tellement kitoko ya poto eza ya poto ya awa eza ya awa yo moko moni mutu ya mbongo akangisi nga na pete et puis a utiliser banani ba collègue na ngai bobenga ye bakanga ye ozomona kasi na mystique ya fourmi na ngolu na nzambe eza na biloko musozo kasi kaka lokwa na kangi lipungu makambo eseni esili nzoko kangi pe mwana mboka oyo azosala kame musani na mboka parce que naza teke na loba na vie ke ngande muna osala bien na koko loba pete ke fona sala kaka batu nyoso basepela nanga na yebi yango bien eza na ba o basepelaka nango ndenge kendelaka eza pe na ba o basepelaka nango ti na yebi yango naza conscient siko ngana kotika pona bato ba osepela nango te ngana continue musala na ngai on a quoi répondre de konanga mwana mboka T10 yango Kanda, j'espère que T10 osepeli na ba réponse. Merci pe na ba conseil na yo. Merci beaucoup na ebi que T10 ça s'appelle déjà na ba réponse na yo tukozwa. Kaka ndeto bakana cadre liste likolo liste sango yango etambola ki pena makasi. Mwana mboka pe moko la dona za bongo na South Africa babi mboka Otiesco Galiano vanda ka résida ka quoi. Ye pa poser ki ba question na ye soki toza langage moko na régie ba ensele biso la dona pe ye pe kaka membre ya Melco. Oh, en Afrique du Sud, Siko. Na kati Afrique du Sud. Kitoko. Merci. Bonjour, bonsoir chers internautes, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez de partout. C'est votre humble servante Charlie l'américaine, la Donia. J'ai des questions à poser à notre invité d'aujourd'hui, Lité Akanda. Papa Mbote Nayo. Na ngaki na tuna motuna ya liboso ezali boye. Na monaki ozalaki awa na South Africa, na Afrique du Sud, pardon. Passage na yo awa batu bayambaki yo tout ça mais yo moko impression nini ozalaki na yango pona Afrique du Sud tango ozalaki na Durban na ba la Queen ba Philippe Zamalek banani et puis tango yaki awa na Jobour impression nini ozalaki na yango pona Afrique du Sud na accueil oyo ba pesaki yo voilà wana eza question na nga liboso merci. Ma deuxième question est celle-ci. Namoni pasteur Denis Lessi à remettre au mutuka et tant à remettre au mutuka wana na moni au lobby que ozaki ko s'est trompé tant ozaki ko critiquer pasteur Denis Lessi. Est-ce que ezalaki po o flatter wana des questions nanga ezalaki po o flatter po apesaki au mutuka ou bien ozali vraiment ko reconnaître vraiment que non ozalaki na kati erreur et que pasteur Denis Lessi azali juste na mamnyoso o yazo sala même ezala bêtise ezala nini il est juste et ça que ozalaki na kati erreur ou bien pasteur Denis Lessi aza vraiment juste. Voilà, c'est ça ma deuxième question. Merci beaucoup. Merci beaucoup na régie pasteur Lité Akanda Oti Kolanda. Ma question est moi na mboka la dona o azabongo na Afrique du Sud a bouti ko poser maloba mboka yo. Merci beaucoup américain américain vraiment tozalaki nepe na kati Afrique du Sud. Bande konangai bayambaki nga vraiment kitoko makasi esalaki bien tant on a moni lisusu
na sepeli na yebaka te ki aza moko kati na bino na Amelco nzambe tata pambola ye vraiment accueil o na monaki na Afrique du Sud ezalaki deuxième pays na ngai ya libanda oyo nakende bana banda carrière artistique na ngai premier mboka ezalaki Dubaï na monaki bandeko communauté congolaise ya Dubaï bayambaki nga et puis koyambama na ngai ezalaka plus sous forme spéciale eza koyambama bo net nazoluka na kimango mais ezolanda nga kaka tangu nakomaki na Dubaï nakenda ngo na ndenga kobatama tangu nakomi communauté bayoki ke nazali awa batindelanga même secrétaire Sektubi na Dubaï na PC bambote secrétaire numéro 1 ya communauté congolaise nyonso ayaki kopesa nga mbote na équipe mobimba to vandaki pe to solola ki salaki bien tangu nakomaki na Afrique du Sud na mboka Durban wana pene zalaki nde carnaval mobange na carnaval o esalamaki kotala na mboka ya mopaya mutu nyonso aye atandi mutuka na ye ba Didier Kabishi ba Philippe Zamalek ba Trésor Massa ba Otis Massa bazalaki penza ebele ba Glody Kintenge ba bandeko penza ebele ba sensibiliser ki balobi te mwana mboka zoya eta una koma ki kuna na santaki pouvoir musu nzamba pesa ki ngai ngambo na ngambo bayoka na kate bana mikena mikolo bayoka na kate mais tangu na koma ki bango nyonso bayoka na ki ba koma ki eloko moko ba produire nga dans l'ensemble na beti pe na zongi tangu na eko koma lisusu na kati ya Jobour ake ezalaki tellement 565 na kutana kina ba Jimmy Belau ye moko pa américain tozalaki na ye na kutana kina batu ebele ba Yannick Kilia bandeko pena bazalaki ebele oto kutana kina bango ake ezalaki kitoko makasi nde na remixer bana Dubaï na remixer pe Afrique du Sud mobimba bandeko nanga ba Congolais boza kuna sauf que na Cape Town balelaki na koma mais nazwaki chance ya kokoma te po ngonga nange ezalaki mokie kasi pona likambo ya Denis ndenge ndeko nanga tuni ya mutuka ya Denis lesi aza moko ya ba YouTuber ngape naza moko ya ba YouTuber na kati ya YouTube tu exploitaka pe mingi na ba makambo ebele ya ba base ozomona tangu ya zolobela nga likambo ngape na ebi likambo ninga zoloba ndenga pe na kozongisa mukolo to kokutana to koyebe loko ni to kosala po esala esuki to ko makasi ngana ya Denis tozaka na problème ité ezape likambo te ke ya ko flatter ye mais za quand même na kati ya musala na biso parce que ya za muta media ngape na za muta media soki to kutani ya ko loba ngape na ko lukaka na minta na pe na loba na pesa pe elengi na public na biso ka ndenge zalaka problème ya mutuka na zwa yango te parce que ezali likambo o esalamaki na kati ya télévision mais na ndenge ya solo to check yango na préparation to check yango na programme té c'est-à-dire to sala ki yango na cadre musala na biso ya base na sens ya bongo donc mutuka wana ezwa mate na batu nyonso bozo libaku ya kolanda biso bino bozo kanisa pastel té akanda za mutuka yo muto za posa okabela ya mutuka sunga ya base azwaki na ete boroboma epamba maloba ezongi epa ba concert na ngai nga question nga suka eza brièvement pastel té akanda omena monde théâtre écoutez même makambo belé na vie na yo oya suko tukutana ngo ocho l'exaton na prison o likambo yo kana prison ya biro prison pourquoi ya biro parce que na nyonso ana otepena depo bandi carrière na yo tsokomi so que tu na prison makambo nyonso ana était yo nini et puis tant ozaki na prison nini banda okanisa et ben vraiment ko lobana on nini donc vous allez na prison na et puis so ba bile passer était akanda o pesa ba tout conseil par rapport à ndenge tota bana motulo conseil no ko pesa bon ya liboso d'abord merci pour la question maman nzamba pambola yo tuni mutuna kitoko eloko nga na koko loba na vie tokutana na ba problème pe comme ça biso bazoba te soko moni mutakuta na problème comme si lisu zoba nde to mona ka kuluna bakangi lelo bakoti na bolo lelo moni lisu libanda abandeli lisu même musala c'est que mutu abongo akotika la suko yo kata ko changer te c'est-à-dire na ko pesa ba tout conseil par rapport à l'expérience na makambo na kuta nango mais na télévision loko les angonga na ko akoloba nyonso te omoni nzela onga nazoleka nzambe sa yebaki yango
Nzambe sa prépara kiango ki kozala boye kozala boye kozala boye Nzambe na bonzambe na lakisa batu ke mokonzi ya batu aleki mokonzi ya mbongo ozomona mokonzi ya mbongo akangisi mutu ya batu wana batelemi babundeli mutu na bango nde nazo remercier batu nyonso oyo batiaki publication oyo batiaki loboko ya soutien na likambo na ngai mosusu azalaki na makoki te matiaki na publication mosusu pe na prière babisusu bakomaki je suis surtout kutu bino bolalaki pongi te est-ce que meliko na likambo nanga bokolala pongi bolalaki pongi te bobi mwana mobalo na mabene na malamu toyebi ye botikela biso ye aya kosekisa biso ninga mesana vraiment bandeko nyonso o bosalaki quelque chose mpona ngai ezala côté ya avocat ezala côté ya magistrat ezala côté ya bakonzi ya mboka ezala côté ya papa Jekoko Mulumba honorable Jekoko ezala côté ya honorable Francis Chibalabala ezala côté ya ADG Riki Mwamba cyber café na biso mwana changu ya tongo Riki Mwamba ezala na ngambu na ye presque batu nyonso Nzambe tata apambola bino parce que nazaki na kati ya kasho mokomona na ba birode na ba policier bango bazolo bakaka papa zwa mama imela bazwa ko kabela nga même na maya komela po balobi basi na biso na banda kutango biso to yaga garde a to lala 2 jours 3 jours batala ka ba seka ba yaka ko betela biso masolo ezalaki boloko moko ya histoire ndenge papa Simo Kimbangu akotaka boloko ndenge Daniel akotaka boloko Shadrach Meshach Abednego akotaka boloko ninge basala nzambe minene bakotaka boloko c'est-à-dire eza boloko ya papa matiza boloko ya bero mais ngana kati ya boloko nasalaki ba prière nyonso basala nzambe basala oyo kataka ba chaîne oyo efongolaka ba porte mais ngai porte tikala ko funga mate ezaka bloqué na comprendre que batu bakanga pe baza makasi c'est-à-dire l'état baza makasi. Merci beaucoup Kevin. Nasuki salanga question na mama rapidement spécialité ya kata yo moko tikoloba awa mwana changu ngape mwana changu masina kingasani njili biso tu bana changu njili changu babito bi niveau mbutaje kama banda de bonhomme on a tioko makingasa na suka eza facilité ouais spécialité ya kanda je crois ya Maria azaki mwana ya changu aboti rythme samu o lelo akei soki tobito chana ndenge no soki ba ya rythme samu bazali na changu soki ba noko ya rythme samu bazali na changu lelo pasteur Denis Lesi azoloba boto epingle mo lisolongo mukia par rapport que non il y a confidentialité ya bango bazali na Marie Misiamu c'est Marie afongola ka lisolo moko qui azalaki na mwana moko en dehors rythme samu abota après rythme azalaki na mwana moko je sais yo poza mukolo oyepe Marie Misamu ozape moko ya banoko ya rythme samu na kati wana lisolo wana ukopesa bibiano nini etoke na lisolo mususu lelo yo na talaki exposé na hôtel mosaki conférence de presse au remercier ki bokechu ya mbo je crois na émission mona sara na yo kala olobaka banani bache mukuna na erreur chaka ba combattant wana tant na tangi comme bokechu ya mbo osiliki na ku émission mais le apesi remercier on dirait soigner ki na ba combattant mais yo moko za acteur culturel et le combattant bazobo ya concert beta na poto je sais pas trop na kati ya lisolo wana soki makanisino za nini et na suka na question ya suka lelo ya ngimosi na koti 3e lelo ya ngimosi aux artistes comédie lokola bi lokola yo poto otu le kana moment ya pasi ozolela ozobeta ndimbola awa kena bandeko bayiki kotala yo te ya ngimosi azala aoke na moment oyo babaka entre la vie et la mort bandeko bazokende te nete so bandeko bazela kufa babela mama X to mama Y donc la question na nganyso yango nete so ko répondre na rapide. Merci beaucoup. Ya liboso là comme rappel ya liboso eza ya Denis. Oh ya mwana. OK, merci. Nyonso toza na fox ya koyeba ngote. Nyonso pe toza pe na fox ya ko répondre ngote. Mais kotala ya Marie c'est normal le mouvement so beta li solo ya Marie Misam moli monepe manakimia na pesi ba mbote et pas rythme Misam bisika bizwa miekuna na mboka poto et ya Marie kotala ya zalaki ka kipaka kokolo soko tali histoire ya Marie avant na kina ba pasteur
na ba musicien ba comédien koloba te kotala na ngambo ya Marie okomona pe ba PD ba lesbien ba toi genre nyonso c'est-à-dire c'est normal makambo bota me pa ya Marie ce qui te zongi bien na ba réflexion mokili tolobaka nyonso efuta makaka awa c'est-à-dire ngana baneo kasa soki mutu akufi makambo na ekosila mais mutu akufi mais lokola babi nyonso efutama fo efutama batu bayoka basani bamona ndenge ezolobama na confirmé te ya Marie abotaki to abotaki te mais eloko ezosala na meka mpe koconfirme mokie expérience mbula ya Denis na Marie misamba bandi succès nga nazalaki na ndale neya na école primaire bien coupé bakaye na chasse sukali bafourmi mpe mo ebimeli okuno na nchiki balandi sukali nga na otanga no na bandi succès te mpo na ngai oyo ya Denis alobi eza ya solo tokende siko na baconfirmation ya Denis l'accès biso mwana aza wapi c'est tout pourquoi bozoluka badiscussion ebelebele parce que baza na expérience moment ya osala ba succès ebele ya l'église ya banzondo moment ya Marie pe succès akoyemba ebele likolo c'est-à-dire réponse oyo eza nga na kopesa yango wana ya Denis soki alobi likambo ya promotion na ye nga na koboya yango te parce que aza mutu aza na expérience ya niveau na ye ya makambo wana Bible ezoloba chaque chose dans son temps temps ya Marie parce que lelo nde tokomi komona bayembi ebele bakomi bapasteur mais na ntango wakala moyembi azalaki moyembi pasteur azalaki pasteur baye Denis baoteya moyembi aosala nini aoya oyemba basere Marie baoya oyemba après koyemba bakokuta na bureau bakosolola bakobeta na bakati bango mibale bayebi histoire na bango c'est-à-dire ngai nakoloba kaka ya Denis nandimi oyo lobeze ya solo ebima tosani tomona c'est tout. Merci beaucoup tokomi koshite na biso tokomi koshite déjà en tout cas déjà télé zangonga pasi ya bakombate za ete biso totindelaka bango te bango kaka nde batindaka c'est-à-dire ndenge bango baomonela makambo eza ndenge na omonela te ozomona makambu ya bakombata na makambu ezoleka awa eza des choses différentes c'est-à-dire même ozomona ke Kofi bamise ebele bake babeti te bato bakaisaka ti fali abetaki na période moko ya bien maladi nano ebandi te ozomona soki maladi ebandaki okitomata fali aninga abeta te chaque chose a son temps toyebi yango na ntango akala mpe ezalaki baplace mosusu wera to jiba ki abeta boye desordre bandi atikali mpe kobeta te miziki bakati ozo comprendre ntango fali abeti ye kokóma na baperiode eko maladi erenie makasi siko na moma bamaladi wana na pasio ezali awa nde omoni bandeko na biso baza libanda baotala niveau tozosouffrir parce que tozosouffrir pasi ezali na nyonso tokosala fo toyeba bango pasi ezali oyo azobomba pasi na ye oyo azomela pasi tali koloba te aokufa na yango pasi basipotaka yango te pasi babombaka yango te ndenge naza boye nalobaka clairement na pasi bana na botama na mboko plus de 30 ans na sala te musala na nga nasalaka yango oyo soko ningo tikisanga musala oyo po bato balobaki na nga tika nga mpe nazoyisa bango soko ningo tikisanga musala opienga musala nini opienga musala mosusu te mozoyisa nga tika makambo nana mpo olobaka eza na importance te non makambo na nga nalobaka elesaka ngai ebokolaka ngai ekolisaka ngai yo za na chance na yo nzamba sala wangu ebalisi nga pe ebandi pe kobotsanga bana ozokomprendre kaka na kati ya place wana bana pe bazotanga bazokola yo ozwi chance akozwa bureau place a bien poste a bien batela poste na yo wana me ye bango bino bato wana baposte boza mokie bao baza na baposte te baza ebele. Merci beaucoup ozalaki vraiment clair na bapropos na yo le apo na rochite vite fait oui toyambi pasteur lité ya kanda tosanti uyoti yango wana déjà si bosanti bozolela ntango bozolela régie bosentir déjà non presque nyonso déjà si tolobi yango déjà mot de la fin par rapport à émission impression na eza comment na émission ya biso ya mokolo na lelo mpe liloba na bato nyonso bazalaki mitema pasi ndenge okangamaki obimi mpe bato olezaki kotalaka moto aza
pour la kopesa bango image moko ya esengo mais amekaki mpe kobima libanda ya makambo na ye komaki ya bainsulte. D'abord na makambo eutai kokomela ngai na remercier bato bazalaki tellement belé mosusu azo soutenir yo na prière mama nzamba pambola ba papa ba mama prière na bino ezalaki ya pamba te eza pena prière oyo et contribuer parce que ndeko na bino azalaki même pas na ba soutien ya makasi mais na nzela la prière et sali quelque chose bandeko o nyonso boyaki na ba financement na oyo yaki avant na oyo yaki na retard parce que l'état singenga $5,000 ezalaki vraiment likambo oyo epesaki bandeko belé pasi po bango mo bazotala banda bana musala o est-ce que si sokoda futa 5,000 est-ce que si mutuni na pesa 5,000 et c'est ça là qui vraiment pasi makasi parce que batali a 5,000 wana kutu et koko sunga payer moko mais kendeli susu kuna et ça là qui vraiment pasi makasi. Merci na bande kono so soutenir qui physiquement, moralement, spirituellement, financièrement Nzambe tata apambola bino apambola honorable Jekoko apambola honorable Francis Chibalabala apambola ADG Riki Mwamba mwana changu ya tongo apambola bino nyonso pona ba soutien apambola ba maître avocat likamnange komaki omona maître avocat ya Masina ya Lemba ya Gombe ayeko bimalobi papa o sexa ngai na kolongo ati makambo ekosila Nzamba pambola ensemble à collège à avocat nyonso ne basangana ki pona ko soutenir nga Nzamba pambola bino bande kwa média ba journaliste obotika ki ngaite Amelko botika ki ngaite apambola pe ba comédien oyo bazala ki même moral nanga ta ba ko poussa na te parce que ba comédien bazala ki même moral nanga ezalika mingi ba o santé zala ki bien te azo ninga ya mais santé za bien te neti ya nimos azaki même moral nangai posa ko ya me yepe maladie ekangi akoya ndenge ni ba banzoto ya makasi bazaki même moral nangai te nzamba pambola ya nimosi na ebike bazo zela histoire échanger mais ngai nazo souhaiter nazo lobaka ba bonne guérison ya nimosi abika parce que ngai ezalaki tango nazo kola bato na quartier bano benga ngai ya nimosi pour nazaki na kokola na ya bandenge no kaka kokola na ngeza ki soko talinga penza bien ya nimos nene za bosope na mnama no kataka subi loko ayo banu mwa bana gete o pena mwana ya nimos ngana quartier na biso keke no tuna te ba webisa yo weso to bana obenge kala ya nimos pour la bana so tele longo no tele nimos o bate ya nimos abota na ginga sana vraiment aza kuluto na linga ke mingi pour moni a les rappel au lenga moto au côté pas même 3 minutes au seki déjà ça dit yani mo ça idole moko pona ngai c'est un artiste ça dit qui artiste né e bandeli ka na figure na nzoto au telier boyo ki mamposa ko sika tanga ko loba boko ibakao nous avons une émission Amelko chez vous merci vraiment na Amelko chez vous na lingite katana parce que tout le monde a même équipe nationale ba bandela biso boye mais souka nango ba katana et pesa ki tokote na yebi ke Amelko boze belé na komona ba couleur ba teko chanzawa na komona pe awa pe kitonga na vandi bilonge ko vanda awe belé vraiment soki ozui appel topé invitation ya Amelko ko hésiter te parce que musala na bango ezaki toko musala na bango ezo sunga même ba promotion na biso soki naza o naza lelo ezape grâce na bango parce que soki bango ba bengi yo boyi eza lokola okati pe okase promotion na yo ngai pe na ko yebisa bandeko mususu batikali bo hésiter te soki ba bengi bino bo kende ba musicien ba comédien ba to ndinga na ndinga na yebite bokoleka ana Amelko nzamba pa mola bino vraiment ekene musika. Merci beaucoup. C'était là concept de Bino Amelko chez vous. Tozaki bon l'honneur à Koyambela Bino Lelo pasteur Lité Akanda Bolandi comment est-ce que entretien d'habitation na pasteur Lité Akanda c'est de là qui en tout cas bon rendez-vous ya komesana ko mona kabiso chaque semaine na ba invité à Sika boko mona karandenge Lité Akanda lobikiti oyo prochainement ekoza moto mosusu en tout cas un grand merci na réalisation Mobimba wana bandi bongo babu le presse de la Amelko presse le président Richie Watoumwa des groupes.
Banza London TV.